Tobandi Bongo, deuxième partie, la suite des événements. Tala enquête Oezo Salema. Pour moto Koufi Amibeti Lisasi. Bamisusu balobi suicide. La police a yébité. Abengango suicide to aloba eza meurtre. Ah, pour moto moko pa kobo maye. Mais va couvrir en forme à suicide. On ne sait pas. Réalité koyebana. Et voilà, c'est réparti. Nabandimbola avec Didier Parfait. Na film na biso kitoko Tolanda. Na katia God's Love International Venture. Gli vazo sala plaisir na yo. Et tilelo bandeko. Merci na ba nyonso bazako zela kaka ba film kitoko na mosala ya Didier Parfait. Film na biso Tosande Mobeko. Po Mobeko ezalaka. Toza wapi? Kaka na ndako esika bevenema esalemaki. Mwasi ya Mowei na inspecteur azape yaya ya Mowei. En tout cas, pesa ta na inspecteur na ba agent na biso ba leka basala ba quête ba yeba nintu. Ah, les enfants, aboya, tala papa kulutu na bino yeyo. Les enfants venez. Alors bolo bata bonjour à papa kulutu. Eza famille moko, mais bana ba réagir mabe. Bana ba lobité, bakimi. Oh. Balo bate que non. Muta mabe azaliao. Oh non. Kolanda bangote, s'il te plaît, salo mabe te hein. Basaka bana mike. Hein? Si que la bango motan, n'importe que bango na bango mémoire. Ah, tala. Et comme dérangement après tout. Et comme ka boy poani. Na yebi nanga. Mais kotia société pour la banoyo. Hein? Totia motu na likamba luka ebembe ya mombali nanga ken. Nazokamo. Hein, qu'est-ce qui se passe? Les autres ont tango belé. Bon, ngape na bandi komituna. Mais eza de loko moko na yebeza sûr. Eza que tout ira bien makambe kosila. Nakanisi bongo. Bon, nakanisi que agent na yo amadi wana zape compétence la musalo ya. Naza na confiance na makasi azalaka makasi na makamboy. Bon, ndeka kolobi hein. Voilà ba semeki. Alors, lobela ngai. Nani alingi yo kufa? Mbani asutuki. Naso comprendre. Bon, accident on a ezaki bien planifié. Et puis système de freinage ezalaki endommagé. Ezalaki piégé. Naza na idée te? Oh, et le cas nazo yebeza que bon, appel oyo nazo ki muta répondre ki te ti na sali accident. Muta lukana kufa nani na yebite? Bon, nani mosu so yebi ko na zemi. Eh, bon ça va pardon. Likambote, hein? Bon, nako liyebisa pe mutute lisolo oyo soko yebisi ngai. Ah, mwana mwasi fina oba yebi yango mobimba. Inspecteur azoloba, yazokamwa. Bon, batu bayeba keza kaka semeki nanga Ken ou akufi na docteur Martins. Aux assure. Moto mosusu te ndeko domo si pa yebite ko sana zemi. Te. Non, ayebi na été. Ah. Voilà, azoyo kango na écoute moko penza ya bato mibeko. Parfois solo ba vérité, mais to c'est là pour sutuka bonzoka moto ngo yemoko pe ayebi na yemingi. Ayebi pe loko. Pe sima mobeko ekangiye. Ah. Mwana mwa sozo lingane longi ote mikolo yo. Voilà yaya na ye na ndako. Inspecteur agent Amadi. Ni ne sous solingi mbalo ko agent Amadi. C'est quoi le problème? Oh non. Bon, na ye a te pona ba no déranger pour rien. Non. Na ye ka rande ko sala msala na ngai. Accident on de ko no salaki. Bon, c'est comme si yo penso ki pango te Hollande la ngote. Mais na ndenge na sur rapport. Yo benga qui est quelques minutes avant à l'accident. Pe mbala moko système à freinage na baby à l'accident. Le belanga. Oyebi eta mutute oya zoluka elena leki no akufa. Eh ngai makamba ko kamwa ngai Sonia oyo. Bon, poli te lobika mbala moko o akize kaka keno na yebi likambo na ce accident pole kinanga kufa. Bon. Kwa kizeyo bon, na kwa pe koluka na kizeyo mais yonte na ile yao. Oyebi ndeko na yo asalaki accident po yo sindaki libanda.
pe na basa na batu penza fo balakse bolingo ba assister ye yo kutu ya na ye ozomona na pete aza na mbete hôpital likolo na yo. Bon, Elena à cause la penza leki na ngai ya solo mais naza quand même pe na makambo ya kosala. Oh, so na kelimba liboso na lobi na songa kuna te esali oni. Ok, ça va. Mais oyebi aza na mbete wana parce que yo tindaki ye otindi abimi libanda siko aki amikoti na accident yo ovali naona ndako komelaka mai na yo ozotanga journal nalobi pardon kolexandelo te pardon nasa yo te pardon tala soki oyebi ndenge koreagir na bareaction na ndenge na yo yo sanga te boni boyeko tala ozobebisela kutu tempérament mbala moko pardon skizenga kutu elongi ya agent amadi esepesaka mwasi yo te ou bien mpe ekoyebana kaka yoka ye Sonia ntango ozoloba kuna otala na miso na okomprendre ke ozala makambo ebele oyebi na liwa mobali na yo mpe na aksida ya leki na yo me kosano bato mingi bato nyonso bakosama me ngai Amadi te tala yoka te tala oyebi sikoyo kanja na ngai ezomata aya inspecteur tala ozotinda ja Amadi awa mafuta ezomata nga ntango ozopozenga baquestion. Bon, d'accord, ça va. Auto bimala ndako sikoyo. Imaginez, aina ndako nanga. Posenga ba question. Hein? Alube ononga nazal na likambo ya accident eleki na ngai. Hein? Sikoyo. Ngamoko na yebite ba yibi ebemba mobali nanga na moyi makasi nga na ndako. Yoka. Sonia nakobengisa agent Amadi. Nakolobela ye pe nakokebisa ye. Lobela ye parce que na ngabo ete pardon ezo matanga mafuta. Semeki na yeto yebi inspecteur général. Voilà enquête eza kotambola soki moto abatemi na sima topesekaka mwa tango oyo butu makasi inspecteur Amadi agent Amadi na nzela quelque part sima azosurveille mouvement ya lopango esika makambo nyonso ezali ayebi nini azosala ntina butu azosinzela azoveye aye koluka nini avandi na motuka azotala mouvement justement mpe mutu moko abimi na butu mutu abimi nani nayebi cuisinier mutu alambaka mutu amalewa seke bulo esili ubie pelere na ye koki atambola abimi akei ye mpe na nsima araisonne bon abete bakalkile mabe te mpo omonaka innocent akoya kopaye les pots cassés pour rien. Bon, à méditer, à zozela. Parfois, mouvement mosusu se korefese. Ensuite, na ye, aye banani akotaka nani abimaka. IG and Sonia. Tolobaka bonne chance l'inspecteur agent Amadi asala oya yebi asali likolo mbetu azo raisonner kaka voilà mosala oyo esengaka ko négliger ata détail moko te faut kolanda mouvement nyonso tina ba détail. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nayebi inspecteur général yende seme ki ya Sonia kaka to nini? Bon poni kasi ba je bele boy azo suspecter motu nazomona que ça ne va pas quelque part naza sûr
Ah bon, ah ça l'assure, mais à quoi il a payé innocenté? Voilà, il y a ko raisonner, na ko raisonner. Toyebi, si manango na biro na bango, obengi singa chef. Oui, oui, na lingi na yeba. Ndeni enquête za ko kende. Ezo kende bien chef. Alors, kala mingi te na ko yeba responsable ya disparition ya ibembe ya meseken. Alors, moi si na ye Sonia alobaki ke ozolekisa ba limite. Ngab moko na yebi enquête na pesio eza pona accident ya leki na yete mais eza pona ebembe ya mobali na ye. Soki ebembe ya mobali monani esili. Oui chef, limbisa ngai. Na bandaka ande koluka na yeba. Batoyo bakosa na intérêt moko na kati. Na bizala na ba limite na yo. Accident wana to pesa mutu mususu a gérer yango. Oyoki ngai? Oui chef. Chef, nazaki na ndako na olobi na butu ezaki na ba 21h. Namonaki motuka note na garage. Okendaki lo sambo chef. Te bongo te, nakendaki kuna te. Oh, nazalaki na club à golf na ba politicien moko boye banda sur ma sécurité. Ok, nakati réunion kene malamu. Très bien, merci. Ah, akomo tuna. Poto yebite, est-ce que mutakufi parfois mobomi asa mosikate? Enquête zanan. Confiance comme kokita. Motuna et tunami. Agent Félix. Eza ne loko mona lingina tuna yo. Oui, eza nini yango. Eza likambo ya chef na biso. Pele ki na ya kufaki. Relation na bango penza na kinde kweza ndengeni. Bon, nazala no penza projeté na masolo na pa ya boss, nebite so na koyeba ndengeni. Pono zo tunanga kasi. Bon, na monaki chef lobby azotika mwasi ndeko na ye butu makasi na ba 21h. Yango lelo na tuniet. Alobi ono asalaki na réunion na ba politicien moko boye na même temps onga na bando lukaye. Amadi. Obandi ko suspecter patron na biso na semeki na ye. Te, il est impossible. Ta lobaka mbala moko. Hein? Oui, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Atuni malamu parce que mutabomia yebanite. Yebisanga nyoso yo yebi na relation entre Monsieur Charles na patron na yo. Bon, nde na yebela ki patron nga na ya na ye. En tout cas liboso penza eloko moko bazalaki. Oyebi na yebitelo ni ko ko kabula bango. Mais ndenge ba yebanaka nde balinganaka ndokola ka bitabe nguba soki lo mo koyaka na yebite mbala moko bakabwani baswani banda wana bapesa na kambote mais ndete ezalaka liboso te banda kaka patron nanga kupa kufi yana ye azoya awa mikolo nyonso presque ezaka pona ko consoler famille talaka yaza policier aza pendeko ya patron nanga. Bon, est-ce que au monaka chef na biso Charles ozwake mutu malamu to nengeni? Chef no Charles azaki mutu malamu mais telaka ba condition to vivre lelo ba circonstance oyo esali ke parfois changement côté po baloba na mokili changement yango kaka ezalaka permanent pona lobi boy parce que ayaka presque chaque jour mingi surtout na babutu makasi omona lero na batu balali batu si bandi kolala ye abimina semeki na ye bonayebi na nga te ka loka lobi na butu olobi lobi na butu agent Amadi akengidelaki amonaki chef na Charles ayaki bakoto oyo nzoka nde moto ya sécurité pe afongoli alobi pe en tout cas keba koloba n'importe quoi te mutaya kokanga mapamba elo ni solingo yeba bon makamusu bolobela ngate mokolo wana pona papa exactement très bien mwana malamu mwana mayele bon azongaki na ndako butu mokolo wana ndetikaka azozoka pe alobi libumu pasi
Yanka to monaki ti balobi to kota na chambre. Ba bengani bino bokota na chambre na nani? Nani so azaki wana? Ke ba policier azoka be formation kaka boye bana pe babandi ko loba bakati. Etikala ki baloba nani akotaki bino na chambre tangu papa yaki azutanga makila. Lisolo katani. Mais déjà elakisi ke moto ya kufaki awutaki na pasi na libanda na pota na libanda akotaki bongo na ndako na pasi. Ah. Tolanda. Voilà enquête bapesi agent Amadi. Mais tout le monde déjà que koyeba musala ezo sala bokeseni. Ayambi kado euti wapi bien emballé. Akomoso ba kado pa ya batu. N'esprit ya bien ezape mitambu te. Po yepe akeba ba sali likambo yo sûrement ba surveiller mouvement nyonso ya enquête. Po ba olinga pete bakanga bango. Nzoka kado eza mokanda. Est-ce que tozo se rappeler mokola yaka na ndako mokolo moko akuta mokanda na porte na ya kokota. Ba mena saka ye tika enquête bima kipe ya yo. Lelo ba kominini sûrement même message. Batu baza kolanda mouvement ya agent Amadi. Balingi ba yeba azo même enquête oti wapi po bakanga pete baso ya solo bato babomaki. Do bato ngo baza na réseau moko makasi. Allô? Ouais, bonjour maman. Ubenga tina balero. Ouais, limbisanga maman. Na kenesu na école na bango te na ko bandela so re wana te. Allô? Ouais, naza komituna. C'est comme si ozo bombela ngelo komoko. Oui maman. Et ça la masute maman. Oh, maman na ye azo solola appelle katani. Est-ce que bato moko te baza sima bazo menacer? Oyebi ba loi ezalaka na ba jeune nyonso. Mission nyonso za na ba loi nango. Soit o se conformer na mibeko mission, soit o bimi libanda. Na linkte susu nazo ba rapport oyo eza ko bebisa mission oyo. Zala na ba limite na yo. Soki o sali lisusu erreur mbalo yoko ngamoko na yebi na ko bimselo na dossier oyo. Oko regretter ni na ko sala. Na ko sala président chef mbala sima. Alongwa bima biro na ngai. Mais aso sala oya yebi. Chef pa lobi suka na ba limite. E bon chef otiki eta sala po anini. A memelo ka résultat. Et bon soki a commis na résultat mbangu pe avant yo, chef ndima kaka. C'est le résultat qui compte nenga na yebi. Po bango nyonso bazozela enquête oyo emema ti na criminel. Mais bazokanga agent Amadi banzela. Balobi suka na ba limite. Po chef na ye azalaki na loba ya mowei. Yende chef akufelileki na ba condition oyo luki enquête fongwama. Suspense. Ake wapi agent Amadi abongi penza po ye penza ayebi mosala. Atie mayele na mosala ngope ya sole kotombola ye na ba résultat azola kisa. Voilà un professionnel qui se connaît. Bien que chef a lobby, ya yebi nini fa sala. Po chef a cause aka na raison te ato ke de dozonga. Azo kenge de la azolanda mouvement ya nani? Mutu moka kotila lopango. Et lopango yo esika filme na biso ezali. Ah, wana cuisinier mutamalewa. Sima agent Amadi alandi. Voilà, zo lâché mutu moko te et sengela zo be information na batu penza o bazana lopango d'abord. Awa hôpital. Voilà to yebi le qui a salaki accident. Oh yambi. Ah. E na mikolo belé na mona ko pesi uté e kale. E masola kateza ko yamba na penza lokola bato bolingo. Po basaka mibale awa. Misatu bandeko moko so kengila. Comment ça va? Très bien. Naza malamu. Domaka msusu za to yebite. Agent Amadi azalaki wana azaku tala azaku yoka.
voilà bayeli moto accident bilei tala eloko na lambi spécialement pour na yo. Waouh, merci. Oui bien, idée ozaki nango te penza ya ko bomanga nzala boye vraiment. Oui bi banzala na nango. Oui bi na zaki na ordre me mabile ina lambela yo. Po yem talamba na ndako. Mais masolo mosusu za auto ebagite. Pona ko motimbela ngo. C'est comme si après palin cuisinier atika malewa abeta bakopo mosusu. Voilà bilongi nyonso yo agent Amadi azako tuna mituna pe azo sangisa bango na kati enquête. Voilà Mowei Liboso chef naye mokonzi azawana cuisinier azawana mwasi ya Mowei azawana l'équipe ya Sonia azawana azobeta ba calcul. Est-ce que suspect ya solo azakati na bango? La nuit porte conseil. Docteur, nazana poso sala test ya ADN na alena. Yebisanga penzana na tiaki ezemi wana, pardon. Tika o ezala secret entre nga na yo kaka. Parce que ils ont déjà ba problème ebele ko les famille wana. Jamais. Toko sala ngote sans que ba pesa consentement na bango. Non, docteur, nayebi. Mais na makambo nde to komi boy. Toko sala ngote na consentement na bango. Toko sala ngo peut réussir docteur s'il te plaît. Salango pona ken obati ko boma. Pe na confirmer ka suki ken nde azalaki tata ya mwana wana wazana zemi. Ah, comment ça va monsieur? Ça va bien chef. Bon, naika de ko informer que naza na mutu moko boye abenga kinga kaka lobby. Alobi ki azaki témoin ya événement de baboma kiken. Ah bon? Aux assure. Et na makamba lobby? Bon, yango kaka likamba lobaki. Mais à moins d'une heure tokuta na ye na club oza na boulevard wana. Yango na faina senga jela na bisayo. Bon d'accord, pas de problème. Bon, soko kuta na ye, yako pesa nga rapport nyonso. OK. Chef, ndeni no ko reconnaître ye. Bon, alobi akolata rouge na likolo, jean na C. Bon, très bien. Kutana na ye, pe tika na ye ba nyonso obino bokosola. Oui chef. Oyebe ki agent Madi alingazwa moto nyonso sikoyo na ba vérité. Moto moko azalaki témoin. Est-ce que c'est vrai? Abenga ki agent Madi. Est-ce que c'est solo? Voilà chef na yepe a komi ko répondre. Mais kotanga na miso c'est comme ça yebi likambo. Bon na lobi na ngate enquête sili. Et juste après voilà chef na bango Charles a su téléphone. A bengi nani. Soki rendez-vous eza solo yepa kei na rendez-vous. Balobi témoin ya bevenema moko abengi ye yaka tosola na yo. Lisolo pe bandi. Est-ce que moto akopesa témoignage akoloba solo akobomba te? Est-ce que preuve ezali? Agent Amadi na terrain. Voilà, koyeba mosala. Nani wana? Baki ko menacer motu pendant ki azalaki na toilette. Coup de feu. Nsoka balanda moto azalaki témoin. À se défendre peu comme un vrai combattant. Nsoka balanda ki ba témoin. Balingi ti ba témoin baloba sinon moto moko koyeba na. Sinon vrai assassin koyeba na. Affrontement, le témoin contre un inconnu, un suspect. Voilà na comprendre. C'est que moko aouti et pas inspecteur a bengaki na téléphone. Et le témoin peut asa ko se défendre pour
ayebi masolo nyonso. Voilà, bango nyonso ba professionnel, prêt à se défendre quelles que soient les circonstances. Coup de poing. Moto moko akoti histoire, aye ko kanga monoko ya un témoin. Alingi te témoignage yokana. Sango ekotambola bakombo batu pe kotangama. Voilà, ekomi likamba d'intérêt. Criminel azo garder d'intérêt. Voilà, batu babomi balingi ba protéger information. Nani alobi ke naza information? Est-ce que c'est vrai? Voilà, ekomi koluka baboma moto yo alobi azana témoignage. Sinon akoloba pe akotanga bakombo. Garde bango nyonso ba pro. Baza bien entraîné parce que tout peut arriver. Oye koya eya. Moto nyonso ayebi ke ti bazotambola na liwa pembeni. Donc bayeba batami sima baza bato yo batindaka bango. Batindaka bango na ba mission. Batindaka bango pe baboma. Agent Amadi azalaki na moto alati rouge. Mais moto ngo ke libela azosonga te. Nsoka balingi baboma ye po alobi aza na témoignage. Tango azongi na pema likolo na bapota, Agent Amadi a remarqué moto ya wuti ko s'affronter na moto mosusu. Très bien. Nebeka ke Charles osala je onazuyo ozwa misikoyo. A comprendre siko mutatindi un espion. Donc, et pas y a pas cette information, mutawuteli kuna po koma awa mbangu. Voilà Agent Amadi, très sage, atie mutu na motambu. Solo na chef na mongamba bagosamba tolanda.